Jolo tambe na bimakate na bimilelo Seke makambe zadio Za kome akambe wonjoke izaite monole. La réunion d'aujourd'hui, c'était pour préparer les funérailles de notre collègue Kwedi. Nous voulons que tous les honneurs lui soient rendus, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour le pays dans le domaine de la culture et particulièrement dans le domaine du théâtre. Nous voulons que le samedi 10, lorsque le corps va sortir de la morgue du cinquantenaire, qu'on sente que la famille théâtrale existe. Et ce jour-là, il y aura une mobilisation. Si vous voyez un artiste de comédien quelque part, sachez que c'est un faux. Tous les vrais seront à la morgue du cinquantenaire. Si vous voyez un groupe ou, je ne sais pas, d'un Zomzinger, ou le samedi sans tournage, si vous voyez un groupe d'artistes en train d'enregistrer, dites-vous que ce sont des faux, parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'art théâtral, ils ne connaissent pas ce que valait Kwedi. Alors nous demandons à ce que tout le monde soit là ce samedi. Le vendredi, nous serons dans la salle du musée national pour la veillée mortuaire. Et le samedi, nous allons être à la morgue du cinquantenaire. Vous êtes le président de tous les artistes congolais, des artistes comédiens plutôt congolais. Est-ce que le gouvernement aussi a mis la main dans la pâte pour que l'organisation soit bien faite? Mais Kwedi a une dimension incommensurable. L'État ne pouvait pas résister. Donc tout ce qu'il y aura comme obsèque, eh bien c'est l'État qui a pris ça en charge. Donc c'est un honneur pour nous. Cela veut dire que nous ne prêchons pas dans le désert. Et voilà, encore une fois, merci au gouvernement. Merci beaucoup. À chaque occasion, tu rappelles à la Fondation Maman Denise Nyakero Tshisekedi qu'il y a beaucoup d'artistes, comédiens, au Nanou, qui bénéficient de traitement. Tu rappelles à Kango. Je crois que la première vague, tu as moins de 100. Tu as plus de 100. Tu as dépendant de biso. Basi, to mibali, nabana na biso. Ba o bazana ba documents légaux. Tozakuna plus de 200 les logos. Progressivement, parce que vous voyez la première expérience, il y a mutuelle de santé na magam na biso. Et ça peut na ba raté na côté administration. Pour le bosso zalaka directement fondation na HJ. Tu ko koma na société d'assurance. Et comme HJ Kagate, ba hôpital comme belé et lelo boy na HJ Tolongwa parce que facture et où ta kuna. Et ça la plus salée que la facture ba hôpital nyonso. Exagération kuna bango. Alors, pourquoi mbongo c'est le traitement ya mutu moko, na hôpital moko, alors que na même mbongo wane bimi bako traiter 10, 15, 30 autres personnes na même soin mais na ba hôpital mususu. Tozana Ngaliema, tozana Ngaliema Center, tozana Monkole, tozana Biopharma, tozana médecin de nuit, tozana hôpital moko ya expert na Lemba, tozana Clides na Bandal, tozana moko na Mbudi, MS quelque chose comme ça. Voici l'homme père. Voici l'homme Ekota, le on a Missou, tozana clinique spécialisée la Vision. Na HJ to kendika ceux qui médecin recommandé yo avec na examen wa monde de l'hôpital na bango ezate ba kende pour matériel kuna. Et na ndenge programme ya Maman Denise, mobi que ce peut kaeza eleki avec possibilité ya kubimisa na mboka vivre en na ka yandi mosi to linga peto vivre na papa Kwedi parce qu'elle était décidée à mettre le moyen pour papa Kwedi à soit traitement Sengeli. Hélas, le sort en a décidé autrement. Donc voilà. Tokabola te ndenge président lobby. Boyebi d'abord quel est le comportement ya ba comédien bisomoko. Bako pesa communiquer lelo otangi pe yango. Ba lobby na 12 heures place tel otangi pe au monde bina il a dit katangaki. Mais azape en ligne na yété. C'est ça le comédien.
crois expérience wana mais bango moko bato fondation ba comprendre yango ba pesi communication mais comédien doit réagir un mois après mais azalaka na réunion wana na showbiz azalaka wana alors ba comportement wana eza un peu irresponsable totika ngo to kabola te parce que ndenge président lobby ezaka d'abord cadeau au maman Denise ezako pesa na artiste groupe Salongo après loi ya Mindondo abi bamboule poussani on a ko sala dans un premier temps na permettre bino accès na traitement ndé to élargir yango na ba réunion to élargir yango ndenge to na association structurée parce que sinon beaucoup comprendre que Brifi qui est jeune à se retrouver qu'est-ce qui était dit ba artiste baza actif baza sur terrain ba yebani artiste comédien non oyo asande président baki 10 ans kenda na ye soit yo kité ba ndé aye biso ba to kala toza ba occupé biso te ba ka wana to kuta na ngotro to banda kala ku boko ndoti ba brief bana na biso to munya ngotro mais yo tika otika ezamba bazo bunda lelo baza sur terrain et so baza sur terrain ça baza bana mais ils sont là mama ekolo atika te depuis boyeba na bakale atika te tango faveur yi mais total baza terrain yo comment fonctionner au moment où ça na ministère ya mine au Kenda mais tika baza terrain ba bénéficier on a pour directeur ya télévision. Bon, directeur de la télévision, moko tozana yé mais aza actif. Donc dossier wana est difficile à gérer. Aza actif mais aza même ta directeur. Tango ouverture ça notre chef à protocole et les jeunes mais maman Moussoussou mais bison ndenge nini mise azali c'est que non mais elle est là. Elle est au front. Ceux qui avion va comédie quoi donc ba kufa na avion bango baza sur terrain. Donc tous là surtout ba critique mingi uta libanda ba kabola ba carte en ba pona bilongi non. Et puis n'oubliez pas tant to banda ki belé bazaki réticent to kena sauter. To nga ko bango te. Mais moko to kete. Mais tant ba moni que no muninga ba opérer il fallait foutre $20 000 mais fondation fouti ngape na président bon que la carte non lelo boso voyez président de carte na la carte au pesa oté parce que la liste est kotaka en son temps ndé c'est comme il y a ko régulariser ba régulariser nani akota kombo ya mwasi mais documents ils ont prouvé exacté nani akota comment mobali mais mobali yango azaki makangu babala na te prouver yango on est à ce stade ceux qui va régulariser parce que va contrôler tout ça les bakuna ndé ba kufungola biso van pour la suite ya bato ça va toujours na musala na biso on ne nous donne pas cette faveur parce que tout ça très beau où nous savons parler mais parce que nous sommes artistes nous devons continuer pour défendre art culture ya mboka na biso c'est comme ça donc discrimination moko salimate tant au pèse ngamoko mama ekolo ye na tungisi vie na moni photo ya mama ekolo te nga na zolo kana ekolo ye ko mona zaina komba maintenant na dossier ya zaina na maboko la kuna de classe bi o azalaka te wana photo bi oyo azalaka te aza ngulu mo akoti infiltré na longoli peko pe na remplacer pe na artiste mususu vie ngalufar na moni dossier ya mama ekolo te au moins zaina te nzambe na ngai soki nga moko artiste na confondre de combo wana a forcerie bato wana donc bakutana nango bakubenga expliquer oyo boy il y a pas un cousin ya Ilombe il y a pas un neveu ya Masumu il y a pas un oncle ya Linga na bato yo deux artistes comédiens obazwaka obazana HJT lelo tozala ensemble to continuer combat dans Moussa Nabiso pour te faveur non ce goya et comme la biso. Nous sommes l'association la seule dans le milieu d'artistes dans le domaine culturel où ils ont organisé c'est la NTPC. La preuve quand le ministre veut parler babenga kaka monsieur Masumu là parce que message goya. Il n'est pas là est-ce que Elombe là message au tambour. Bon monaka tout le temps
ces oxygènes, c'est parce que nous sommes structurés. Nous sommes structurés. Voilà. Moi, ma réponse dans un habitant. Mais toujours debout, toujours dans la scène. Donc c'est différent là au mari qui a encore 24 ans. Par rapport à Naye. Je félicite le président Azaroma. Ces derniers temps, il est là vraiment. Ouais. Nani wana. Au mari. Ouais. Je félicite. Oh, voilà. Donc ça le marketing naye. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous, pour nous les artistes, que les jours où papa a Okundama, donc ça la mode journée sans tournage, que nous puissions demander, lancer les messages à l'artiste Nyonso. Ça c'est vrai. Même Babengio, même Bachelio, 450 €. Excusez-moi, nous n'avons pas mis la parole. Idée ça bien. Le bon producteur, nous pouvons tourner les lundis, même les dimanches après quitte, mais les samedis, Mokoro va Okunda, papa Kwedi. So bomoni bat bazo tourner. Parce que chez nous, ça on a vu sur samedi tournage pour la télé. Le vieux Makale a tourné samedi, mais il ne va pas tourner. Lui-même il est conscient que nous doit accueillir ça baoba. Vous voyez la musique, eh papa, ma papa, nous tombons à coup, voilà il y a des musiciens. Puis sur le monde, nous tombons à la maison, nous devons prouver maintenant dans la corporation, nous devons continuer pour ça le bagi. Nous avons mobilisé ma case. Pas sentir être un mort, na PMP, comme on a dit sur le président. Si nous avons terre na bisona, on a 40 personnes, 30 personnes. Donc il y a besoin de se béné que 50 on a inondé. Donc on dit marche, on est en marche de gloire pour la papa télévision. Donc on dit madame, tu empêcher. D'influence déjà, d'empêcher combien et qu'il y ait un rythme na biso. Madame, c'est la manière dont on honorait papa na biso. Après la guillemets, pour moi la activité, il était toujours là. Donc il tout ça va cérémonie nous sommes en le Gabriel. C'est ça idée dans la président tournage des alatés. Bon, ça va quand même hein. On a vraiment na passion parole l'hésitation mais c'était quand même important. J'allais dire moi na Mukenzo Gande jana bana soki combien. Merci président. Lelo to fait li baoba. Papa na biso nyonso to na bana mike to bota lide. Ba bota ba ki batali ba père biso to tali ba père ba pesa ko posa ko sala musala oyo ezo bikisa biso lelo. Alors na valeur ya kokunda papa na biso Kwedi. Soki ya solo to linga to kunda e malamu. Président na yebite soki boza au courant ya komona ba makambo ezoleka na internet par rapport ya valeur d'abord ya papa na biso pour dans la période de matanga soki possibilité ekozala ya kokata hémorragie dans un premier temps parce que toza kosenga na batu tolela papa na biso na ndenge sengeli. Mais pendant que vous avez les malamu, vous avez internet, parfois vous avez courant dans côté. Donc, ce qui est possibilité, vous avez même soigner de sorte que tout la campagne na période où vous avez malamu mingi na lolenge ya ko papa na biso. Même ata soki mokonzi ya mboka kufi, to mona ke na biloko musu ba pekisaka ba rekosala te musique ezala na se, loka to kufeli baoba. Alors, le problème, c'est que nous avons minute sur internet, les artistes sont potana. Possibilité que vous allez calmer la situation, pour que papa na biso na ndenge sengeli. Donc, l'idée est de proposer pour peut-être vous au courant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Baoba n'a vrai sens. Parce que moi, tel que vous me voyez, Naza Moko Bato vient découvrir Kinga, puis à Meminga na cour des grands, et c'est mon mentor. Il est parti. Na mundu kine na maboko matanga na ye esengeli ekesa na kwaza kumu meme na mboka soki kumu akufi eleli ya kumu ekeseni na ba province mususu akufa akutu na bato bakundake na bato mais biso to sengi yango te mais tolingi matanga na eza na dimension moko ya makasi na nyonso lobami ezali na molongo pe ezali na nzela likanisi ya mbo akolata pembe pembe eza likanisi linzenga. Mais motuna ezali likanisi wana
toyebi malamu te na kati na zamba banyama nyonso bakokanaka te. Soki nzoku toli asali lolendo aze na zamba abosana pete mboloko mpe aze na zamba ata ngungi mpe aza na zamba bato nyonso te nde bazali bamembre ya ANTPC. Ce qui est vrai toza mpe na bastructure mosusu oyo ezali koevre oyo ezosangisa mpe bacomédien likanisi ya pembe wana tokosala ndenge nini po ekomela bastructure mosusu wana po ata mosusu na momo biso tofandi awa eza mpe na bato mosusu mpe baza kosangana na likanisi ya bauniforme na likanisi ya banini ndenge nini tokosala po ekomela bato wana nyonso mokolo wana na bomoko mpe na lisanga tolela tata na biso na ndenge kangami awa ya pembe motuna ya liboso motuna ya mibale na même ordre d'idée likanisi nzenga CG apesi mpona eze normal te ndeko na bino ya mosala akufi me bino bokie kolanda ba $20 ba $50 na botan de tableau eze quand même mpe bomoto te toze na dimension nous les comédiens ya koinfluencer mpe makambo na gouvernement par rapport à notre comportement, par rapport à notre savoir-faire. Lelo comédie to théâtre zo 5 kaka bikoku te théâtre ze pe na bato mayele pe ba responsable mais sika likanisi nzenga wane kamatami te mokolo wana moto moko te asala mosala ndenge nini tokosala po ete corporation mobimba tanto oloba corporation tozotala moto nyonso asala mosala oyo ekomela ye pe ayoka yango eloko ni tokosala makanisi nga pe motuna ngeza kibe na ngambo wana. Merci monge boko na ibandeli tolobaki ke tozana musala makasi ya kolekisa information ya makambo ezoleka lelo yo par tous les moyens bakano nyonso oyo tokoki kozala nango topanza sango pour que oyo tolobi awa bato balanda yango ezala meme makambo ndenge tolobi wana batenu. Je pense que Kwedi ne fût-ce que na côté wana mutu so koloba di ngabe organisation bato ba théâtre na yebaka te soki ezaka ndenge nini mais Kwedi ngo lokola zalaki mutu groupe salongo na tuna nanu est-ce que ba prévoir une forme donc on est ba questionnement ya bato qui voudrait bien savoir ba na bango facilement information mais ce qui batu bafani na bango na kwa na bango di samedi tout matanga di boluka nini moko d'abord ils ont prouvé que vous n'êtes pas en unité na ba oyo baza éprouvé wana parce que tokende to zonge pas batu baza éprouvé liboso eza batu salongo qui ont vécu avec lui pendant des années et batu nyonso tout oyo ba yepe na kati ya musala yango. Donc côté wana ndeto sala effort, nous espérons que batu bakubano ko réfléchir te mutuna kwena ye batu na kwena bango matanga ezali bo to préparer wax soki elamba ya mutu ya soki ya nto sala bo et que curiosité ko senga quand même que ba s'informer et soki curiosité ezate biso na ndenge to sololi awa to sala ba panzi sango pour que esalema ndenge tolobi. Je pense qu'on va faire un effort pour que franchement topé sa impression moko ya malamu. Pona ndeko na biso briefing makambo lobi c'est regrettable parce que sur ta lire na ba internet ce ne sont pas ba jeunes lokola ba briefing batu baza ko salir yango mingi na ba makambo parfois inutile ko swana ko kota na ba vie privée tout ça et ça souvent ba mikolo qui devrait servir d'exemple pour que batoyo bazotala ba mikolo na biso balingaka boyete même na ndako soki omona papa lingaka boyete yo keba maman lingaka boyete parce que ça ba ye après ba parents na bango kolo. Mais biso sikoyo okomona ba scandale ezosalema na ba réseaux sociaux ba nini ya ndenge na ndenge eza ba mikolo. Alors ceux qui viennent après bakoloba nini bakolanda exemple nini alors la chaîne bazar un peu plus fougueux
Donc scandale ekozala sur makasi soki bango pe bakoti na kati ya ba jeu wana. Oh tel a kota vie privée kuna oh kuna bani ko loba moninga kuna oh kuna zoloba. Moi je me demande comment batu bakoki ko koma na ba niveau ndenge wana. Na lobaki na matanga oyo utaki tozaki nango Tcheko que toyebaka ke lelo soki tozosala ngai c'est bon mais demain ekozongela yo et puis oko risquer ozinda na zelo. J'ai donné l'exemple na biso de ça le film La vie est belle en 1983 na ba Papa Wemba. Alors moi je me suis toujours dit ce qui ngai personnellement nandi maka rôle moko ba pesa nga rôle moko o même ya porno o ce qui nini ngo na sala so biloko nini wana o ya Sony tout ça ba nini. Mais tant ba yeko la ce film La vie est belle na ba 87. Parce que les gens, quand nous tournons nos histoires là, aux hommes, les garçons, les collègues, bon, le rôle na poto, il paraît bango qui paraît na bangote, bande qu'on a biso baza na poto, il paraît bana na bangope, ba message na bango ndengona, bangope ba linga kabilo ko ndengona baza sala. Bon, ça va. Oh awa bato balana na bango internet papa. Lobby, tant internet est comme à la portée de tout le monde. Bino bato bozo ko sala ngo. Et bien, na balabala, ceux qui ont masque et qui ont la bombo et qui sauver bino. Mais ceux qui ont la sous en vogue, tu vas le mais à la masque pourquoi? Non, à ça le film Sony, c'est comment on l'a dit sur la télévision awa, c'est quoi yangona ba bokilo na ye, bana na ye, ba koko na ye ba. Soyez quand même dit, on ça la film ba ko pesa yo eloko nini. Jour musuto yakina président Elombe. Je le ba oh. Mais un film donc tant que ça, il faudrait que tant que ça, papa yoti Guinée. Au moins on va filmer porno na salle mingi wana tout ça. Bon, yaka bandal au moni bâtiment il y a 7 étages yangai. Okena kitambo au moni il y a 12 étages yangai. Oh kuna il y a 13 yangai tout ça. Mais ce que ça n'ango ka ko moyen de vivre, aucun salle va bêtir, tu ne sais pas ce que demain sera. Mais batumiki bakosala non il faut mourir de honte. Bon mon mutu avanda ki otuzaki na ya kufi c'est dit que amoni soni aleki na kat oh kasi okoko ba andrete wazo sala film ya mabe wana po wana babenga ngoma kama mabete non bakama soni ou bien ya soni wazo kusala makama soni makama impoli wazo sala makama impoli wana okomuka kotala boy di taxi osaki na mbonga taxi te il faut kima. Tout ça l'attention, tout ça l'attention, tout ça l'intention. Nous avons briefé autour de Mikolo yo et ce sont des Mikolo. Parce que finga na internet. Oyo ko lobi makambo oyo, lobi makambo oyo, lobi makambo oyo, makambo ndako na ye, ya bana na ye, ya mwasi na ye, tout ça est-ce que vraiment batu ba kolanda biso oyo balingi même ko sala ko soutenir biso d'une manière normale ba ko sana biso non ba ko ça sont des comme ka kokota na million na te oyo ko sambwa na yo pamba tout or biso nyonso te to ki ko linga ko sambwa à cause des individus et je crois que nous sommes en train d'en parler un peu tous étudier comment to ko banda ko se débarrasser officiellement. Il y aura des communiqués officiels qui passeront dans la presse officielle pour dire que, chère population, tout ça, biso, les artistes comédiens, nous ne nous reconnaissons pas. Nabato, on est ça makamu na bango. Comme ça, on a clic na bango, on finga na tout, tout ça. Parce que y a alors que je sais que en tout cas, c'est pas tout le monde qui est encore une fois, merci. Bonsoir. Non, on a parlé avec les responsables des troupes de théâtre pour leur donner l'information par rapport à l'évolution des préparatifs relatifs aux obsèques de Papa Kwedi et aussi sensibiliser nos membres par rapport à une tenue à adopter, un comportement adopté, une tenue pendant les obsèques. Comme vous savez, quand on est responsable, on doit tenir compte de ceux que l'on dirige. C'est pourquoi nous avons invité principalement les chefs de troupes. Certains sont venus, d'autres ont envoyé leurs secrétaires, leurs membres du comité, et pour qu'à leur tour, ils relaient
notre message aux autres membres du groupe. Est-ce que le gouvernement a mis la main sur cette situation? Jusque-là, c'est le gouvernement qui a accepté de prendre en charge les obsèques. Par l'entremise de Madame la ministre de la Culture et des Arts, nous avons eu à échanger en tripartite, le gouvernement, nous, la famille artistique et la famille biologique, représentée par Maïnar Kwedi, le fils aîné de papa Kwedi, le défunt. Jusque-là, tout va bien. Ben, normalement, la veillée mortuaire sera organisée au musée national la nuit de vendredi. Et samedi, ça sera la levée du corps et l'exposition à l'esplanade du studio Mangibi de la RTNC, où le défunt a travaillé toute sa vie. Et c'est là qu'il recevra les hommages des officiels avant d'être enterré au cimetière entre ciel et terre de la nécropole. Est-ce que vous avez un message particulier à donner surtout à tous les artistes? Bien, comme nous l'avons dit, les artistes, nous adressons cet appel à la mobilisation afin de rendre hommage à cette icône, à ce baobab de la culture congolaise. C'est un baobab qui est tombé, c'est un monument qui s'est écroulé, c'est une bibliothèque qui a brûlé par la personne de Papa Kwedi. Que tous les artistes, toutes disciplines confondues, viennent rendre hommage à cette grande personnalité, un illustre. Oui, Nalingala. Non, to Sangalaki pour expliquer aux comédiens, au niveau, il y a des démarches par rapport, il y a beaucoup d'amis à Papa Kwedi, au Asley Kokufa, depuis mardi 30. On a expliqué, responsable de tout le théâtre, comportement ni nesengel tozalanango. Na mokolo wana banda mikolo toza na matanga ti mokolo ya bobsek et yango to expliquer bango pe bakende ko relayer na ba troupe na bango po te mokolo wana ezala mokolo ya respect penza moyi parce que azali papa baoba munene azo mériter to pesa le kumu na ye po toza ko pesa tango zaki na bomoyi awa wei to ko bako pesa le kumu wana et puis to expliquer pe que matanga et osalema to sala veillée mortuaire na musée national le 9, vendredi 9, veillée na musée national et samedi 10, tokolongola nzoto amowe na morgue ya cinquantenaire, tokoya nango ti na RTNC pa wapi ba imboka na bakonzi ba opesa ye mbota lukumu sima toke ko kunda na nécropole. Gouvernement Moutozo Kunda Papa Kwedi na nzela ya ministre de la culture maman ministre de la culture yambaki biso biso délégation d'artistes na délégation en famille to sanganaki biso biteni misato wana nde to sali programme to zela sikoyo makambozo kende ndenge sengeli donc gouvernement il y a premier ministre Sama Lukonde nde mutu ndimi ezui mokumba ya Kunda Papa Kwedi. Non, le président a tout dit. Pour le programme pour le vendredi, veillée mortuaire à la musée nationale pour être enterré les samedis. Sauf changement à la dernière minute. Donc nous sommes là juste pour mobiliser les artistes comédiens. Toya Ebele, président. On a sabinga mes artistes Ozara Wapi. Tola qui la montre que Oya Koufi Azan Kumo. Oya Koufi Azan Baoba. Toya ebele ko rendre hommage à Souka Din peut mériter. Donc to kobanda biso nyonso na morgue. Samedi wana na 9h biso na morgue to lata pembe. Mokolo ya samedi wana mokoto okunda le baoba tournage moko te ezala. Tournage ezala te biso nyonso to kutana wana pona ko rendre hommage digne mérité na papa na biso Kwedi to longwe wana to memiye ti wana biso pe ba ngai mokitana na wa rôle wana ba West Africain oye mo banga mokitana ngai za yo donc ngape na ba o nibala nyonso balandaka o tout balandanga pe école na biso to bina façon na biso ndenge to honorer papa na biso Diallo wando benga e Diallo donc c'est un peu ça yo mo bandeko mingi ba tozazana bango
Voilà, c'est un peu ça. Une réunion, balobi, matanga, la vendredi oyo, barokunda samedi. Biso nyonso tolela koko na biso, kokololo na biso, papa na biso, na ndenge moko ya esengo. Po akufi na âge moko oyo, eza bandeko mususu pe tant mususu pe basuka na baona nzela na théâtre. Amoni mwa kopi mwa lufu ye atiki na ye. Mais papa abundati na âge oyo akufi pe kala musala na ye. Eza pasi mais tozala pena na mwa esengo na ndenge papa na biso atiki biso na musala na biso. Abundi po yende azali ekon na biso. C'est pour cela ndenge sengaki biso tout olata pembe. Boyi olata noir, babi olata noir, tout olata pembe za signe esengo, signe ya victoire. Tole la papa na biso na ndenge ya malamu, c'est ça. Ok, merci vraiment Balanzignon. Président contre Toningu Toyeba, Balanzio Bazali Kolanda Biso vraiment balingi bayeba enterrement eza jour nini en plus pe veille mortuaire les âmes colonini na air nini oko expliquer biso pour Balanzina biso nyonso balingi bayeba. Ouais, veille ezali vendredi yo tozala wana tolala samedi biso nyonso tozala na cinquantenaire. Samedi, l'artiste nyonso na bandeko bayete na ebi information déjà que pour papa Kwedi aza muto munene na mboka oyo. Aza artiste munene oyo asala kombo o biso kutu tant ya bandi musala ngo biso na to botami atati. Biso to botami te, biso to kuti papa la musala, papa continue ti na âge moko boye akufi pe na musala na ye. Ils samedi biso nyonso ba artiste comédien tozala. Tozala vraiment. Nyonso Balanzignon sur internet quoi. La fleur mboyo ye au moins la munga la personne nazanga moko te nazala papa na ngai lule. Nazala papa na ngai moko pembe ni artiste comédien mo munene o bino nyonso bebi ko ye ba ebani ambona te quoi paka na Congo te na bapoto pe ye bani. Tozolobela kaka matanga ya koko na biso baoba dialo quoi. Tolobela kaka makamka ya matanga na ye tozala pembe na papa na ngai moko na ngina poser. Bonsoir. Question ngezali ke liwa ya koko na biso baoba eza ndenge ni programme basali ndenge ni Balanzignon sur internet balingi bayeba. Mais ça c'est un baoba. Tant tolobaka, il y a des baobas et des baobas. Vieux Kwedi, c'est premièrement c'est un artiste. C'est un baoba. Donc nous les artistes et comédiens nous avons perdu quelqu'un. Oh, c'est trop cher. C'est un membre de l'ANTPC. Mais aujourd'hui biso ANTPC la corporation, ils ont réuni les comédiens tout. Ils ont à une TPC, c'est la seule association quoi. Donc, on a perdu un membre dans Bisso. Donc, le programme de Momoni, en commençant par le CG, malgré tout à Boukani, il est au four au moulin, il a Boukana. Donc, c'est pas de l'eau à boire. Bisso a une TPC de travail. Donc, dans le programme, le programme doit être maintenu que chacun de nous, acteurs ou actrices, le groupe Intel doit respecter ce que nos aînés, nos présidents, les dirigeants, les lobbies. Hors bisso, autant hors bisso, c'est que les jours-là, on s'appelle un bisso. Donc, c'était très bien. Donc, nous ne pouvons pas au moins qu'on l'équissa veille mortuaire sans que continue bisso soit autorité, on a le bénéfice qu'un mot. On a lobby. Donc c'est l'organisation. On va être là. On va honorer collègue Nabiso, na misé, ti na jouya exposition na RTNC ti na enterrement. Merci vraiment Balanzignon sur balingi bayeba hémorragie ni nango zo sale makena internet zo lo ba make bana mike bazali ko manke ba mikolo tandis que ngala ebo zali papa oya kufa zali koko na jamais na ko manke Balanzignon sur balingi bayeba pourquoi bana mike bazo manke bino ba mikolo ba kuti bino na kati musala te bazana bango eza question politesse biloko wana eza ngaraté partout place ba être humain ba sangani ba manque mais oui Balanzignon so ya internet quoi la fleur mboyo kati na makambo ngo tozolo bela kaka makambo ya koko na nga baoba dialo tozolo bela toujours kaka makambo wana pembe na nga naza na deux artistes naza na la président na biso pe na le président na biso ya chi balingi na lingi na ye ba président Masumu Balanzignon so balingi ba ye ba programme matanga bo sali ndenge nini réunion eleki ndenge nini ebele ba yebite ebele pe ba yete balingi ba ye ba programme eza ndenge nini.
Non, non, programme ezaka ndenge boutaki koyoka wana échanger te. Bon pour réunion ici lina changer programme. Et là quand tous ont insisté samedi le 10 groupe moko te ba tourner. Banzonzing surtout ba biso nyonso tozala na morgue na 9h. O ba ko tourner et ko lakisa ke ba yebi na bango importance ya musala otozo sala te. Ba yebi na bango importance ya kuedite. Ba yebi na bango importance ya ndenge kuedi ya umeli na musala wana te. Donc, ceux qui sont déjà conscients, donc, Banzonzinger, Banani, groupe, tout ça, samedi le 10, tournage des alités, Bissonios à 9h, Tokutana na morgue cinquantenaire, Bissonios Tolata, blanc, 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 blanc. Voilà. Na niveau, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Okay, merci vraiment. Pembe nanga pe nazali sous na président Kodi. Président belge na pesio. Bonsoir maman. Balandinyo so baningi ba yeba eloko nino yoki na réunion pour biso tozaki na biso libanda moi to s'intéresser vraiment na réunion ezala kité na réunion yoki nini comme conseil nini ozu pour expliquer pe balandinyo so ko te ya bango na liwa ekoko na biso ba dialogue ebi ko kufa. Bon, o eleki na réunion presque bakulutu balobi malamu neti Pape Lombe na président Masumu babeti bena c'était samedi le 10 groupe Morote bon meka ko tourner o ata ba opesa yo soki 100 000 euros sika yango nanu to kunda papa na biso kwedi po aza icône ba biso ba belge tout to kozala wana na 9h to na cinquantenaire babeti c'était na teni blanc blanc. Ouais, pour nous qui ça est, boyo kit, balandi New sur internet, la fleur boyo ça la kana pour nous yo qui c'est bino makam tout ba programme na bo bande ki ko zela. O bo bande ko zela c'était ba 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 ki ko kufa, ba ba dialogue ba ki ko kufa, ba ki ko tika biso, bolandi ba programme New so ba lobi bien. Enterrement ezali sondu le 10. Veille mortuelle ezali vendredi le 9. Ba lobi groupe New samedi azana droit ya kosala te même ba peso $1 million, même ba peso ba million papa maman yeba kolela muto ayebi kokufa oyebi kokufa aza bokulaka na biso bangala to benga kawa bokulaka na ebite na bekolo ebele babenga mukolo eza nani po biso bangala to benga ba bokulaka ba oyebi kokufa il faut to pesa ba honneur balobi noir te balobi pembe titi kaka ya pembe po to lele na kati na esengo na kati o ya passe malgré tout passe ça na kati ya motema mais kolakisa bo il faut to lele na esengo po ayebaki ko sala musala makasi na kati na RDC ayebaki ko banda musala na bandanga na zalaki kutu te pendant que nga na zalaki te pendant que ma parole en bazalaki ba amitié koko na biso baoba dialogue avec ko sala musala na malamu gouvernement azana droit ya kokundaye balobi bien na mort ezali ya cinquantenaire enterrement ezali na métropole 1 de te ba maman na ba papa na ba lantinyo so boyokaki bien ndenge ba batu nyonso bayebaki kosala baartiste nyonso bayebaki koloba balobaki bien même ye moko na président Masumu ayebaki koloba ngo bien alobi faut tokunda ye aza bokulaka mpona kosukisa na pesi mbote na DG Fumu Teku bambote bele sika li ozali kolandanga papa na ngai na pesi yo mbote bele sika ozali papa na pesi pe la grande dame Mimi Matondo esika li ozali ba gros bisous maman la grande dame Mimi Matondo bambote ezali ebele sika ozali même na maman Pierrette Matatu bambote ezali ebele zo bambote na yo ponga za mongala na pesa ka ba le sako toujours ba le sako na maman Pierrette la pesa pena le sako toujours la pesa pe maman Monique Matondo Maman Monique Matondo grand couturière kwa na masina baka tonga abongisa bilamba bien so la fleur penda pantalon lié boye maman Monique quoi abaki ko lia ngota ya bongiseli ngango quoi ti bomo na ngala makitoko beza maman Monique Makondo l'homme fengi na Canada ba gros bisous na yo ya ba gros bisous na yo pona ko suki sezali Beni Kilongo na pesio ba gros bisous maman Beni Kilongo na pesio ba gros bisous papa na ngai ye moko le boss de boss
n'est jamais raté. Na ratakate, et bien na ratakate. Mon boss sanga kombo, ba bisu ya yo lo sako bokulaka. Ya yo yango wana, po ya linga batanga komo ne pamba pamba te ya yo wana. Ye moko coach benge soda makasi moi si mobile nadine laisser moi la mungala toujours. Ya yo wana na pesi pe bébé na nga Joyce Bononga. Ba gros bisous. Pour ko profiter ya koloba na bino, haha, he botu manga nini yo. Le 28 septembre ezali anniversaire ya Yemoko la fleur mboyo moi la mungala. Appel, message, texto, nyonso. Pour souhaiter que la fleur mboyo ekosala nga bien bo tchangata la bastati na bino quoi bo et là on singa la bino ka moko bo s'abonner massivement chaîne ya ka moko bo s'abonner la fleur mboyo zawana pour na bino pour na l'accepter bino quoi bien pour na expliquer bino vie ezanini pour na ko lobela pe makambo bo s'abonner à la prochaine bye bye.